Vraiment, merci Namoni na reconnaissance au Bosalinga na certificat au Bopesinga diplôme de mérite. Je crois bien na Mosala ya mutu ezali batu ba jige. Vraiment, ba merci ga ebele, Nzambe apambola, Nzambe apesa biso longue vie, li baka ko défendre idéologie oyo. Docteur Denzu Mabela, diplôme na penza yango yo. Côté qui sapologie na yebarango te mais comme yo mona kapo mi souffre mona bato ba pressé. Penza mingi o etali musala na ye, to pesela par rapport ya habillement na ye. Na sepeli pena merci. Nzambe apambola bino na onyo so bo reconnaître nga. Nde to betare lamba pe boyo folinga pe motema no peza la bongo. Bon comprendre que Choucha Lumière d'Angola alobaka makambu ya lokuta te. Propriété zali mutu azala propre kati pe libanda. angolaultimaora.com ingénieur bravo balobi deux fois te do yenenga zawana boko fanda pena bo information bo zela mais déjà mi komeleli pardon si tona to monango te hein ingénieur bravo batika yo balobi intellectuel yatanga donc ozana na deux boutons mais deux boutons monanité na image donc comme ça ba boga ba belle fille de information na source sire de yé pour vos informations vous allez voir la télé-réalité. Batou aux États-Unis, batou Europe, batou monde entier. Botala yango yo, sito yo, ongai, pardon. Si t'abonnes à ton monate. Vous comprenez? Il y en a qui savent ba site musubo tika biso pardon. Ba site belé bo sokolate bo linga maite. Ba sokolakate mwana. Sokolakate. Ascour. Com pecado, mama, iniquidade na terra vai ficar. A riqueza deste mundo no céu não vai entrar, iniquidade na terra vai ficar. É macumba, iniquidade, feitiçaria, na terra. Macumba, iniquidade na terra vai ficar. Tudo vai ficar. Hale monugi kwenda kwa maye masumu kuzulu kwa tata nsambi kwe ya ye masumu. Sim, entra. Ok, merci maman. Merci beaucoup, très cher internaute. Kande Tolobaki, le loto kiti vraiment dans centre médical wapi ya Denzu Mabela na niveau ya Palanka. Le lobo moni Chalimer na kati ya bureau. Na biki batebele bazui panique Chalimer d'Angola na kati ya bureau ya Denzu Mabela docteur Eko Salanine. Ceux qui ont diplôme du mérite oyo na yenango awa par rapport à quoi? Diplôme oyo na eko offrir. Topé na eko remettre en na docteur Nabso Denzu Mabela, c'est par rapport à son boulot. Pendant l'année au Choucha Lumière ayebi docteur Denzu, on sala toujours kitoko. Le lopenda na ependa lobela penda par rapport à msala na été na eka ko remettre ye parce que diplôme ezali a mérité yango na niveau ya musala na ye a mérité yango na niveau que ndenge asungaka toujours musala Choucha Lumière d'Angola aza docteur moko azosala musala malamu mingi soin ezokende kitoko na ba moyen mukie atozala mbongo mukie réussite totale bato bazobika non na yoka te o muto akufi na kati ya centre o yango ba makambo boye azosunga déjà peuple bato aboye bazosunga peuple na koyi kotika bongo te yango na ye ko remettre vraiment diplôme oyo et pas ya docteur Denzu Mabela ye otozana ye docteur Denzu Mabela diplôme na penza yango oyo diplôme de mérite Vraiment, merci Namoni na reconnaissance au Bosalinga na certificat au Bopesinga diplôme de mérite. Je crois bien na Mosala ya mutu ezali batu ba jige.
ndenge bino bojije ngai eza merci ekopesa kutu baencouragement tosala susu ya mingi mpo tozotanga classe mpona yango ekozala mpe pour la dernière fois te tokosoutenir émission tokosoutenir bamaladi na biso eloko moko na kosenga na biso baminganga tovisaka mpena mbongo te po mbongo nzambe moto asala yango soki etangama kozala riche kozala riche mais don na biso ezali kosunga bato do yango tosungaka donc nasepeli mpena merci nzambe apambola bino na oyo nyonso boreconnaître nga. Merci Denzo Mabela, merci parce que tu as lu, tu as coupé sa premièrement, ils ont dit diplôme par rapport à son boulot, par rapport à Moussala, maintenant tu as remettre ce diplôme, moi, vraiment Libanda parce que tu as dit, pour moi, on a tenu, tu as coupé ça par rapport à Moussala, pour comprendre que Azali docteur, il n'y a pas matin. Denzo Mabela, Aza ya pamba te, du jamais vu docteur moko moté mamala mon grand cœur docteur moko alingi propreté na niveau ya musala na centre na niveau ya propreté wana yangote na ba infirmier nyonso na ba maladie nyonso ozomona ke bazolo ba toujours ya malamu sur yango comme choucha lumière ndenga zananga moko na sa témoignage par rapport ya bakambo nyonso nazokutana ngoso na yeli mpaya to na yeli na yoka pesa discuter aloba me choucha na lembi pe Beli inga mudino na yoka phrase wana te na meka na sala tout mais na yoka ka phrase wana et bima na monogonete na mona na note na lobanine donc merci to so pese sous diplôme susu wana vraiment ekozali banda wana ezala par rapport to solola bokoye ba diplôme mi baleza ya nini pona bike bani ko mituna shusha yango ba diplôme misu ya nini ona Denzo Mabela même yepa ayeba kité que choucha lumière dans salle dans surprise moko et salamate avec ingénieur bravo toujours Angola ultima ore kiti awana centre ya Denzo Mabela na palanka toujours ensemble toujours qui na deuxième partie ya diplôme na biso merci. OK très cher internaute quand na lobaki que tozana deux diplômes nabiso du mérite diplôme ya liboso azwaki par rapport à son boulot babi musala na ye kenda kitoko deuxième diplôme parce que asa docteur moko en sapologie donc ayaka musala na ye comme il faut tant azoya musala na ye okansa jika moko akiti azoya soki ko sala nini on dirait mto que ça spectacle mais azoya kaka musala na ya ki docteur atangela oyo azwedi ba diplôme ya ndenge na ndenge ndenga otipe ko sisa su ba classe ko baksa su ba connaissance kala musala na ye yango totalaki na ba makamne so choucha lumière d'Angola ayaka pe makasi na ndima musala na ye ayaka makasi yango na Yesus na diplôme ya sapologie yango bomoni participation diplôme de participation ya par rapport ya sapologie yango bomoni sap toujours awawa na baki ye moko papa we mandenga tikela kabiso idéologie balobi il faut être toujours propre en sapologie bila mamususu a odo tala biso la ta akoso melango pe mapango akoso melango pe jeep mais Andy mara toujours atango takala nzoto pour makamango ça toujours bien beaucoup vous vraiment tout à l'heure là peut-être zanaye awa comme docteur Denzo Mabela hein bon on comprend que pourquoi choucha aye ko pesa diplôme yo ya za mutu ya sap banda likolo tina se ataka mbongo ne en jeu pour asa toujours propre. Merci beaucoup, il est là, toujours avec nous, docteur Denzo Mabela Kandena Loba qui m'a dit sapologie de sapologie. Bon, comprendre que choucha lumière d'Angola, à Loba Kamakambu ya lokuta te yanga, ezalaka pendo to tenga na Loba, toujours very, et kendaraka bongo very. Donc c'est ça, donc ce que choucha lumière a yé, l'équipe mobimba poto yozo image parce que pour na relaxer, makambu to Lobaka ezali ya solo atoza toujours na centre, ya Denzo Mabela ouapi na palanka na Rouen. Donc azawana to yozoye ezate ke na esa ki était donc tabongama pona yo zone on peut so diplôme ayebi mambote donc to ya ki penza a équipe mobima pona ko pesa score au deuxième version il y a diplôme na biso en sapologie yangoyo docteur na su ko remettre sur deuxième diplôme il y a sapologie dans ba public ba téléspectateurs ba internautes nyonso bomona mokini mobima bomona eza exemple moko à suivre avec Denzo Mabela d'ailleurs tokobomona na ko yasu na ko yamba wana par rapport ya musala na ye na bandi ko tuna par rapport ndenge nini azwaka ba maladie na ye to meki ko sala interview moi mukie na ba infirmier to pe ba infirmier na man keke ba maladie mais lelo to yaki poto pese la penza mingi o etali musala na ye to pese la par rapport ya habillement na ye ayaka na lobi bien ayaka musala comme il faut
ayaka te po na kolata mwa badge na ngai na ko changer na sanaka bongo te ye penda ayaka bilamba muso alata kasi na lobi yango eyamba monta akosomba jeep akosomba lopango batiaka yango toujours tenir na tenir nous autres toujours propre tellement ça la ma santé tant ba malade ya zo peut ça soin ba malade ba zo sentir solo moi kitoko ba zo sentir propreté en tout cas docteur Denzu Mabela merci vraiment to yaki pour ko ba minte to yaki vraiment pour te remettre et puis ça elengi na ba docteur mususu et ça rabia lokola docteur na biso na niveau campus docteur Kimpiatu na médecine na gynéco docteur Kimpiatu ba mbote belé la PC infirmière Bénédicte Bossana na Saint-Joseph la PC ba docteur Otozarala bango na niveau il y a Angola lokola ba page ya kokele ba docteur ba Denzu mususu na yo kaka bazali mais nga na ibika Denzu Mabela na pesi susu docteur nanga Simon et siko za pena na pesi yo pena Simao et siko Tunguluzi Simao Tunguluzi na pesi yo pembote solament mukie kaka na docteur parce que on a bâti na lobby c'était na lingi penza loba mais il faut te solaka mukie par rapport à propreté parce que il est propre hein ton dans loba propreté aza penza propre bon moni binomoko vraiment docteur Denzu Mabela par rapport à propreté docteur topé mutakoza la propre na ndengeni vraiment merci pour la question oyo et ça penda ba on ra ebele na ndenge bo reconnaître côté qui s'apologie na barango te mais comme yo mona kapo mi souffre mona bato ba pressé na ndenge tuni mutu na wana ke propriété zanini propriété zali mutu azala propre kati pe libanda donc nde to betare lamba pe boyo fo linga pe motema no peza la bongo mutu me pesa ka valeur ye moko bato bazo pressé yo yango ba bendi propriété yo moko komi kumisa te me bato fo ba mona yo po ba kumisa yo doneti ba ingénieur bazawana yo moko pozali bon vraiment ba merci ga ebele nzambe apambola nzambe apesa biso longue vie li baka ko défendre idéologie oyo poto uta pena ba kote wana donc elinki munganga te mais toujours sapologie ko sakana te merci mama mbote na ba oya yo mama mbote mi balé parce que bon ba remerciement nga ezaka na bato nyoso balinganga na pe ba yini na ngai nakoloba komba motu te mais ba opi ba yebi balinganga bazakati ba pe opi ba yinanga ngai bazala kaka mais un jour ba comprendre la réalité. Merci beaucoup docteur Denzu Mabela, merci beaucoup. Nous sommes venus vraiment à la fin vraiment de notre interview, topé à la fin vraiment de notre remise. Donc banangola donc social lumière a quitté vraiment la palanca talaka palanca et si kapi makambo pesa makapalanka za lokola kati ya Congo. Donc je suis là vraiment na yaki penda ko pesa makambo bo moni penda shushanga na zara na au grand cœur so na moni que zo sa mama malamu shusha royane équipe mobima yangola ultima ora to roya to sala kaka bolamu. Donc c'est ça quoi malamu e futaka malamu par rapport ya Denzu Mabela bo moni de to kiti bisonyo so na kati ya palanka awa na centre na ye na bina okenanga na ndaku te il faut na kene pena place ya musala na ye. Donc ce que ça malamu na kolando na musala na ko remettre toujours ba diplôme toujours de mérite pour shusha personne yo za no prêtre za mbongo belenga na personne. Donc ça juste un symbole et que la sakia bolingo ezali et les carapamba pamba inapercité. Donc merci l'ingénieur bravo vraiment papa na ozo sala merci na ba onyo so balingara émission na biso qu'on se le dise émission to lobela émission vamos fala na ba onyo so balingara ba médecin nyonso ya Angola pe Congo mobimba partout dans le monde na pesi bino nyonso mbote par exemple à suivre yango yo donc na linga bino et à ma maman et à Manassé Bokongo là où tu es je salue tout le monde on se retrouve bye bye.